eza age abtie na ngunda na ye kaka po akokanisa agi apusa na pembeni ya Ana. Bozo mona mutu azo late lamba ya mwano akufa oya zata na rapport kuna te bandeko bosa ba demande bozela nan siko oyo bino ba sorti oui a komi dépassé azwa koloba na réseaux sociaux aza mobala liboso te ou muta liboso te ke likambo elekelie e ya ko bima na réseaux sociaux po bongi bo latisa ye comme si aza muta liboso makambu nyonso te bima na réseaux sociaux ata toza tribunalité mais la plupart de ba makambu e ya kaka na réseaux sociaux soki muta doki asali ba de ils se rendaient pas compte. Et ça na batusu ba kabaka na ndenga solo. Mais mutusu azo kabana en prise moko ba aveuglé ye. Et loko famille na ebanda côté le mango wana. Ba mone ke ba dépense mono azo sala na mwasi oyo auti koyeba à peine. Et ba boya ki anate. Ba boyi te po munde ko na bango aza déjà na mwasi na bana. Soki pesi ba kabona na yebite. Et loko ba trouva ki étrange parce que ye makambutu bazo sana ana abando beta ngo pe na bato famille na ye. Mais famille bazolo bakema kamozolo beza normal te. Bozo mona bien kaza garçon moko bla 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 mais expérience à vie ezate. Mais bino bokei bokomi azokosa. Quand je parlais de yakomela 1 litre ya makila, bandeko c'était juste une blague. C'était juste pour détendre le jeune homme, le monsieur. Depuis quand ma règle makile zaka 1 litre. Même moi blague wana na salaki. Bon comme ici en réalité. Moi blague wana kana lobaki papa omeli combien de litres o umela kikuna makilango ezaki gunini obande ko sentir ndenge nini. Nangaki na po azaki trop stressé. Nangaki na kene na mwa biloko mwa ndambu pona de stresser ye. Bokomi na mjoto na biso tozaka na 5 litres comment koki komela 2 litres ata bino moko depuis quand makilango etangaka boye po mutamela 1 litre 2 litres. Bozana bana mibali bozo bota. Ezana bana basi mususu mwana no akutani na nzela mwasi wana via mwana no baby. Na lobi te keza pona Ana. Soki ba détail au mwana azo pesa eza bongo, c'est que ndeko moi ça dangereuse. Ça n'a rien à voir avec la haine. Ça n'a rien à voir du fait que oh parce que tozo détester ou soki nini bwe. Non. Soki zaki batu misusu na place. Pourquoi batu misusu? Ba biso to so na ka entre biso na biso. Pourquoi ya ane komi alobakate? Ana lobate mazana comportement ya mabe, akenda koluka ba page, akenda koluka batu po ba kolobela ye. Pourquoi boka tsaza mo santo? Ana kena ndako afani. Bozo mona kaka afani lingaka zoe mobali. Mais yé du fait qu'a filma ki ndako afani. A filma ki désordre ndako afani, ya chambre afani. Bomoni angote. Bobi makambu ana sala mwa mobali o. Ba enregistrement mususu ba okanisa mwana mobile o mto enregistré te Ana atrika mwana mobile o WhatsApp na ye et si ka to okanisa ke mwana andi mto enregistra ka batu eza biloko to ekotaka na WhatsApp ya andi et kendaka directement et pas ya Ana installa WhatsApp donc ça dit que na biso ki système ni na salité pour nga bloc na pe na yebaka te. Asala système moko boy, elle est au courant ya biloko tout et kotaka na WhatsApp ya mwana mobile one. Pourquoi bon moné mo santo? Tant to so na muta Belgique awa. Pona bino ezaka normal, tant to so na entre biso na biso, yaza mo santo ya nini? Moi so aza dangereuse. Bien bon mona keka azo bina boy, mais yo ta mozo mona azo bina boy. Mobile muso azo mona endenge yo zo monete. Biloko ataka na nzoto na po aya ko balusa sima nzoto na wana yo komona ngo normal mais peut-être mobile mususu po muto wuta goma aya ko landeti awa boyebi biloko mona na monate yo zo mona kaka loketo wa mite mama be do ya anande za très donc ya za sage boyebi te ke za na batu mususu baza ya cc biso to sona ka ya vis à vis. Mais batu misusu bayaka na CC.
azo beta biloko na sese bozo mona ende ti mosantu ke ya lobaka te ya bwebwe kolatisa neti yo bakokolatisa eloko ya mutu akufa tosombaka biloko na baemmaüs me toyebi bato bakufa te okosomba eloko moko boye soki ezalaki ya mutu moko boye alataki tout ça et tout akufa tosomba biloko na bavintage na banini me au moins oyebi te me na mutu na yo mutu ya famille na yo te balatisa elamba ya mwana moko akufa soki eza aza mutu eza déranger te soki eza makambo ya milimo te eza normal la famille nandera mabete analyse batiela yango eni te analyse soki naza na problème na ana na kwa kosala analyse te so nazali na problème na ana na nga na conseiller papa wana lion te na nga nazwa kaka video na ye na tindi pa bakibokolo na ye kobeta histoire me nayebi ke nga na koya kobeta histoire me ye na ndaku na ye papa wana ana s'en fout aza mwasi ya bakope ebele toyaka kaka na ndenga mabete babiloko mosusu toyaka kobeta atozwila bato basolution te pourquoi bomonaka réseaux sociaux na bapoint négative pourquoi bapoint positive oyo bato basengela biso bamerci bomonaka te eza na bandeko ebele mpe toarrangeaka bango toza tribunal te toza bajuge te mais il y a des fois des sujets on ramène ici ça aide les gens. Et moi, quand je viens, je ne dis pas que le monsieur, il a raison à 100%. Parce qu'on n'a pas écouté, bah, dire, il y a Anna. Il y a un qui Anna Foya. Elle ne doit pas faire semblant qu'il y a Kakolobate, Abwa Kabajeton. Na Fanny Ayaki Koloba. Parce que Azaki n'a prise, il y a Fanny, na biloko a Fanny. Anna, c'est quelqu'un qui est stratégique. Stratège. Ce qui a koya contre garçon, pour yebike, bazana ba biloko bango na bango. Mais quand il s'agissait de Fanny, azo ki makasi akoya, pa yeba kike, ya zana biloko ya Fanny. Azana ba audio ya Fanny, azana ba message ya Fanny. Ana za mosantu te, ana mtafande la jiji. Palo ba ke oyibinga, ozamu yibi, yako zong sa bag nanga. Ayaka quand ça l'arrange. Nesika yaka. Quand ça l'arrange, elle vient. Anna, c'est une genre de personne qui veut montrer que c'est une grande dame. Alana, boko babatouke, oh bozo kele lukunya pona mbongo. Mais vous, est-ce que bino bozakana sika batu ba vivaka? Même si bino ke biso tout na muki photo vivandenge moko. Même si bino fo biso tout vivaka ndenge moko. Bana baso ba amite mamabe. Abimate pona nini balobi ke yem to asala ki koplo po basa ba enlever bakali bazo tia komba Chantal na kati soka yebi ke za bongote ça coûte quoi ole komba muninge kenda kamabe ole kombo ya muninge kenda mabe eloko soki bazo ko accuser bino nango il y a des choses on répond par le silence mais il y a des choses il faut pas répondre par le silence ayo pe filtre ni nango ko kimaka pamba boy luvunu sakananga te il y a des choses, il faut venir s'expliquer. Que bandeko, exacte que pour yé kozwa, on ni bete. Na TikTok mutaleki mutazate. Na TikTok, il n'y a pas de grandes dames. Il n'y a pas de professeurs. Il n'y a pas de donneurs ou de donneuses de leçons. Ce qui mutakomi na TikTok, abandi kolobela makambo abatu. Akomi kobina, akomi kosani. Tokomi bisonyo sotu na poule moko. Tokomi bisonyo sotu. Na même caserne. Tout ça, biso se sika moko. Tample bolo bake yazwa kambongo. Na tia papa ya Paris. Oh, ana liepe, ba ucho liepe 2000 ya ba video ya mutakala. To leksa bango nyo subomo na ndenga ganya kambongo na ye. To tanga ba kombo ya batolo o mitakala ba video na bango mitakala ezakuna. À un moment il faut arrêter hein. Bino de boza ba lokoso boaka ko défendre pour de l'argent. Ta bato bozo benga nga na yo fâché mabe. Allô? Oui. Ok. Ok. Merci.
À un moment, il faut arrêter. Non, non, non. Allô, ma belle. Allô, oui, Zanatal. Allô? Eh. Hmm. Hmm. Merci, ma belle. Ok. Merci, ma belle. Merci. Eh. À un moment, la famille, il ne faut pas être injuste comme ça. Injustice sur les amabé. Karine cagnotte. Tanga yaki na makamba era. Que era na liesa o makila. Biso tout au télé makiawa. Que ko liesa makile za mabe. Boena boe tout ça. Pourquoi il y a Anna Moussaïd Bokomi. Liesa ye kutu. Ya yeza ya mbongo. Ya Karine zaki ya ofele. C'est quoi la différence? Bambongo nga azozwa. Soki eza na ndenga malamu. Azosa na ngonini. Anna Moussaïd elle habite dans les appartements comme nous autres. Elle touche les aides ici en France comme tout le monde. Elle travaille où? Kaka binomoko, les femmes fortes. Allez, binomoko, les loso bozo ko encourager mutazo li mbongo na ba chantage ya ko keno ko filmaka mitakala mibal. Ba vidéo ya ane bimakeza yemoko mutasala ka ba trick. Pota kaka maman abotiye azana 2 faux comptes na TikTok. À un moment, il faut tout arrêter. Depuis quand Moutou Yambaka Moutou a tort. Depuis quand Moutou Yambi Moutou, il faut na tort. Je vais laisser la parole. Ce que ça kinga te zengo zape Moutou Moussous. Lelo peso ki analobi mama Congo. Alors ça il a monté pour ça trop poten. Pour aboyi andi pour andi benga kinga. Vous trouvez ça normal? Que pour yoki ke mobile benga ki mama Congo osili kite. A mesala ko sala garçon na bwe po ibi ke sa baby siye. A mesala ko bois ki saye ko zong saye sombela nga bwe kabela nga bwe po isa baby siye. So moni moi sa komi ko sa mobile ba je kende zonga bi kende bizonga po ye bi ke sa lesiye niei. Et ça lesiye biloko mabe zakalara. Pour moi, ça solo, à Bangaka, au Bengani mobile une fois, à Zongi 2 fois, 3e fois, au Mekate, au Ebika, au Kendelibé, là sans retour. Oh, il y a ça dans mon mobile, on n'a pas yébi que ça baby sié. Quand on bête ba tourne ba cimetière. Bozo ba ke azazoba, abandé kolia makila nandeni. Boyebi force mo kezala. Bo bato ba kenda kolia ba niei. Na Dubai, ba sala ngondeni. Babilo kwa na soki so komi bongo ozo mona makile comme loko mususu soki lelo comme loba parce que famille na etelemi famille na etelemaki nga famille na elali sangate famille na ebanda kala bazoli nga ba ko dénoncer Anna Moussaïd na réseaux sociaux ana omone siko batami obimaka mwana malamu kaka na réseaux sociaux o suka ezali esiko batami po bima mwana malamu suka Souka ezali. Babiso tolata déjà image à mitema mabe. To sepela nango parce que tant to sala likama malamu baka mama Congo touro to sepeli nao. Nga seka ba commentaire o mona mtuso azokoma banana eba mama Congo mbali boso na sepela na enga bia ekotio. O mona ka même mutu azongi lisusu banana eba mama Congo mbali boso na préféré tous na ba image ya bandoki mais to sala likama malamu batu ba moni mais bino bozana ba image ya bata malamu mais makambu ya bandoki. Biso tozana image ya bandoki mais makambu to sala raso to tuni pe batu wapi kindoki yango e mona na te. Yana mutu mususu je déteste mama Congo mais par rapport à quoi oyebite. Ozata na explication te. Et si on a finga batu na ba life, non. Bato tozana bango na ba guerre, c'est tout à fait normal. Na finga yo, na sa na onini, et l'autre côté. Boyina batuka boy.
Alors, comme Andy et l'équipe à Mama Congo, alors c'est normal, Anakoma Mouté Mamalam. Yo si balati so bilamba mutakufa. Ya muto yebite, ya mwana moko yebite. Yo si babeti so ba tour na ba cimetière, biso kutu to kufela ba camarade ba nini, to kena komona sika ba kunda bango, to zonga kalisusu te. E bongo mwana moko boya kufa ozala na ote, oyebi ete, OK pesa ke bonjour soko ye, OK ko signala kaye au revoir soko lingo kende. So ba kangi porte à cimetière, yo ano mati likolo, po okoksoki opesi au revoir te, moi zo avion okende zate. Biso kutu tokenda ko kunda batu banda to pesa mukongo na cimetière à Pontin tozonga te ah beaucoup mi ko tia batu partout na ba miniature Mama Congo miniature Chantal yango bozanga ba miniature na sujet o penza Mama Congo akoteli miniature na nini bino bato tout botenga na ba miniature na ba panel na bino so batuni bino Mama Congo neti ngana yambi kaka mutu makam na bango sike bandaki nandere baliaki makila nandere bakatanaki tala filtre o bokebisa ye nanga bokebisa nanga so orosala yango moko pe ba panel ngwa bino on comprend pas nazo kota ba miniature pourquoi Moutou fa kota miniature ezali Anna na Andy batumi bale wana bango batokotia na miniature pour Andy yeko dénoncer mabe o Anna sala ye abimisa bambongo mais na se envoûtement bokomi ko acclamer Moutou abimisi mbongo azoye bate eloko loke osali dépense olamuki na tongo bwe o miso fongwami ozomi tuna mais na dépenser en quoi? Et loko nini Anna sel pour ba question mede muta dépenser ce qui 30 000 et loko nini bande konanga o bobenge la jalousie moi mobala surtout qui a monique dépense ça pour rien ce qu'on biso to kota ba miniature pourquoi oui ba pe osala makambuti ce qu'on a kati ya miniature so batuni yo Mama Congo ezanini opa yambaki Andy ah nini boyeko ba miniature baby en tout cas ba miniature eza ya kobeba ba miniature ba n'importe quel comment mutakoya na live au fait ba miniature na bino za pona ko benda batu po batu ba kaka elonga Mama Congo elonga Chantal elonga nani bwe donc bilongi na biso comment ko benda la bino batu ba ko fande la bino pona logique miniature eza muto aza concerné ngana za concerné te. Naza juste et alors ceux qui penchaient dans kenda qui pa ya Andy pa zawana tout sous bolingo pe mtezo lobissé lobiso qui ba sale sous période de ba règle écartement obligation oblige so a cause on sous parce que délivrance ipe ils en a processus ils a quand même à mon côté tout pe lobiso ba sale sous écartement ya kolia li sous pépé soupe sauce bloquée a cause on li sous mais ce qu'il faut retenir, même dans les mensonges, atabolo babako si, bandeko, batutu bakendo samba pas juge, il y a toujours moi ndambo ya lokuta. Mais na kacha lokuta, ba juge na ba procureur na ba avocat, balinga ba attirer moi vérité ndambo na kat. Yango morope yango sika différence na biso ezalaka. Même ceux qui en dit à kosi. Na 2%, na 10%. Yo kota lo kutate. Yo meka ko benda. Ba vérité zato monye na jaquette. Na veste en jean. Ya mwana kufa. Pourquoi? Et loko ni nango oyo anako pesa mwana batu kado ya muta kufa. Ya mwana no kufa. Mwana za ya yo. Biloko mwana no garder yango. Eza souvenir na yo. O pesa mwana batu pourquoi? O pesa mwana batu pourquoi? O lakie bolingo. O melisie sauce bloquée, au goûter c'est sauce bloquée au poivre noir. Au tieba assaisonnement batangawis makambutu. Allez mouta que nous sommes bague à fiançailles. Basa il en prière et comme il n'apporte un dakuna au boy. Yom to linga bijou. Yom to landa bijou ti
et pas ya Juju Bio zong selanga bag nanga wana eza munde nanga moko ofra kinga mais na kilo koso na o ana loba poko boy bag ya fiançailles wana il faut qu'on soit mais oboya na o lata ngo kana ndenga fier okende ko revendre ngo soko boya ngo parce que ba ute ko sala ngo ba prière et comme na liboso ndaku na o boy ko zwango yo za matérialiste ozo dominer mwana wana oboya bag wana pourquoi poko ki ko zwango poteki juge akenda ina bag no moko amukie Olanda ki angoti bongo ozo boya pourquoi soki oyo boyi zong sa pena mutukati zong sa téléphone quand tu refuses un homme en fiançailles rends tout. Certaines personnes bozo côté la Anna parce que vous m'aimez pas et vous n'aimez pas Karine. Cagnotte. Et là que ça la binongwane. Parce que bon kasanet que nous on est dans l'histoire. Moi personnellement je suis pas dans l'histoire. Ceux qui bozo passer à côté à Babiloko lobe koko comme la bino. Bozo ba aye na réseaux sociaux pour anine. Oh, tozaki na benita makamba papa nta et yaka na réseaux sociaux. Era baba ki balesa ke makila et yaka na réseaux sociaux. Garçon moko a filma kinga awa na osa l'émission na nga ya s'allonger na mbeto azo filmenga et yaki na réseaux sociaux. Nyonso yaka na réseaux sociaux. Hein? Nyonso yaka na réseaux sociaux. Il y a quoi de ya sikawana? Réseaux sociaux comme sika ya ba délivrance, sika makamu nyonso, hein? Et comment terrain na biso ya makamu nyonso tout. Ok la famille, 2-3 personnes, moi je m'en vais. Deux, trois personnes, après, je m'en vais. Allô, bonsoir tribunal. Maman Congo, non, ya pardon, non, on la blamba la machine, pardon. Ok, y a pas de souci. Eh, Bozela, n'engana Matsajael. Ndeko na matisi Zela, hein. Zela, s'il vous plaît. Eh. Mais na moni Jael Luko ki awadi. Akei. Ba demande eza tellement belé. Na moni ndeko Jael. Jael na mona ki na mono soute. Refais la demande s'il te plaît. Jael, si tu es encore là, refais la demande s'il te plaît. Alors bonsoir Ndekoza na panel. Bonsoir. Bonsoir Maman Congo, j'espère que tu vas bien. Bien, merci beaucoup. En tout cas Maman Congo, na lingana loba, oza très bonne investigatrice, oza très bonne journaliste, oza très bonne tiktokeuse. Franchement, félicitations Nayo. En tout cas, lobby na suivre Penza live Nayo. Namoni Maman Congo, en tout cas. Ah non, franchement, continue qu'à aboyer. Na ba analyse Nayo. Continue, ne change pas Maman Congo. Ko changer té. Merci beaucoup. C'est ça. Bisous, bisous. Merci, bisous, bisous. Merci. Bonsoir Jaël. Bonsoir Maman Congo. Lobby Anna, en fait, on a le baka muke, nekita. Anna na Angola. Azako mana garçon mo Seda. Ale sape Seda na makila. Azaka penda kumoko. Na lele na moko ne Renate. Renate wana pe Anna lese makila po bakabwana. Renate wana bela lokwa mutu. Batangola bayebi. Abela lokwa liboma. Tango nani Anna boye. Esala ke lokwa liboma. Et puis, Anna pa kima aya ovanda na poto. Mutu akufa na kati ya voiture na ye. Yango ekimi sa poto na Angola. Mutu akufa azaki leke médecin na biso mwa munene. Oyo tanga kombo ne zate en fait. Azaki petit frère ya médecin mwa munene to boka kepe biso tout presque. Nde sala ke Anna kima Angola aya poto. Donc azana problème oya tika kana Angola mutu akufa na kati ya voiture na ye bakuta mutu akufi na kati. Donc batangola bayebi ke azaka obimana Renate wana abela ki lokwa mutu ton Anna boya kaya komya ko loba parce que amela makila ya Renate enfin ba komate komba ya médecin nango oui batangola ba komate ye wana
donc Renata na pe ana spensaka makila koma lokwa liboma nanda kufela garçon wana mususu wana pa Melissa ka garçon na kufate o ba boya na wana seda wana Melissa ka pe makila donc aza déjà na sujet à mort d'homme na vie na ye akufela mutu na kati ya voiture na ye petit frère ya mécène na biso munene wana ba retrouver na tongo akufa na kati ya voiture ya ana yengo sala ka kima ya poto donc c'est ça. Merci beaucoup. D'autre part na makambu garçon na zoloba ana za na moi une grande partie à tort parce que ça habitude en fait et puis deuxièmement on a ba mama Congo tango so na batu ideni nezo banda ko enregistrer batu est-ce que ozaki na boule que lobby ko sa ba matière ya vie na yo c'est que to ça ba relation sincère tant oyebi que o so na ba grande personne en fait on ko enregistrer bango pourquoi boso bomela baninga msuba kopa en fait parce que biso msusu to enregistrer yo so ko enregistrer mutulo kwa boso so kwa la kofi bona mno intention mabete o ko enregistrer pourquoi to tu lo ka ba faire héritier bosa na relation ou pas o ko enregistrer pourquoi en fait c'est que na mutuno de nous ko s'attendre que un jour o ko boka matière de ya za so bima na yo azo so na ba enregistrement na ba vidéo pour lo bien lelo mbongo to mona ka ya ba musicien bon siko ya ba entourage o azana bango azana ba audio na bango te. Ah, c'est ça. Donc, à moi, ma bé. Merci beaucoup, Cho. Ouais. Bande kolanga na moni, ngai na sengaki na ngai, Andy et l'autre mon côté. Mais na moni déjà enregistrement ya Kofi et Bimi. Na moni bande comme sous botier. Et l'autre oh j'ai la uti kolobango wana. Bande ko n'ayez pas l'habitude so mutazo intervenir hein. So qui yo ozana ba commentaire so moni muto intervenir comme kita te muto no kita te ponga mutu na matisi ye yo nde mutu so zo sepia na muto nga na matisi te una ngate kendo luka live mususu oza obligé te ba live eza lokola télévision simbi télécommande ozo zappé ko kansate kendo ngo komi muto ana kita au kita pourquoi parce que ngam tu na tali na liste na matisi mutu wana donc so ba dire ya mutu ezo sepe sote OK na yo Ndebo komakana kita. On va pas toujours vous répondre que non. Non, à un moment il faut arrêter dans ba commentaire na bino. Na moni ba audio ya Kofi et Bimi. Na ebi muta Bimi si angote po nga na zui na ngai lo côté. Nga na zui te. Et son na zwa ki na nga ki pe ko zwa te po na beke, je ne veux pas faire sortir ça. Kofi Olomide, il est en très bonne relation avec Ferregola. Audio onayo ki wana ça fait pas bien. Et ya otia susu e kwa kolonga makambu ya Andy nanani e kwa kokoma makambu ya ba fanatique oh pourquoi lobby bwe pona ki côté moko bwe Kofi lobby ke ana oza Kofifi et non Gaulois soki nini bwe Gaulois batum susu bazwa ngo mabe siko yango nazomi tuna ana pourquoi tu as ce genre d'enregistrement ana fi moko ana sika yinanga fi moko akende pa na yena bana azwa ki soki problème bon se rappeler batwa TikTok je crois que ezaki après histoire ya Juju Bio enregistra pe fi wana enregistrement pe bima mais c'est quoi ça bande ko bozona ba enregistrement na ebi ke pona bino eza matière bon moni bobimisi na bino ya Kofi Jean Robert Kofi a commandé de amukolo mais en tout cas ndeko o bobimisa ya fere Ponde na okaki anja lobi ya faire na héritier. Bandeko boyebi ba Gaulois bien te. Pobo zana bino bien na réseaux sociaux. Bon me kanabino bimisa ya faire te. Bon me kanabino te. Ne venez même pas faire un concert le 4 avril. On n'a pas besoin ya buzo banabino ya ba enregistrement na bino bo bombaka. Apparemment non bo pesa ba Gaulois te. Non bo pesa te. Kofi, il est déjà un truc, on s'en fout. Pour battre, si baloba que Kofi na Armstrong babima déjà depuis Angola, sala boy. Yango quelle idée ya ba boyebi ke tant bilo bosala biloko bongo. Anna, quand vous faites des trucs comme ça d'enregistrer les gens de rester dans vos téléphones comme ces acquis trophées moko. Mais te belé. Au fait, et ça va perdre ma confiance. Je ne sais pas comment vous faites ça. Comment vous faites ça? Surtout dans Moussa Nabiso Tosala qui a réseaux sociaux, ce n'est pas bon. À moins que Moutouye Moko Lobake et l'on a pesio, mais faut que peut omi peser. On a bimisa ou on a bimisate.
Il faut bien réfléchir. Il faut pas qu'on kima kasemo si ma matière. Il faut pas qu'on kima kasemo si ma matière. Même Yakofi, ça fait pas bien. J'espère que ça va pas jeter. N'habite Andy au Tindeli ba audio ba musicien wapi. Chez qui tu as donné ça? Hein? Même yo posant un processus, il y a délivrance, mais moutou non peut quelque part peut sali au bien te. Hein? Beta biloko no ya Anna, bozana makamna bino belé. Ça ne se fait pas. Hein? Donc eloko no soka fo batali sakabino. Ils ont pas prêté. Vraiment. Yango babiloko ba audio o ngana lingaka na ngango te. Moi je n'aime pas babiloko ba audio o. Biso to aka loba na munoko. Bon Jimmy oui, bon Jimmy te on s'en fout. Ngana lingaka Bonsoir Mama Congo. Bonsoir. Congo. En tout cas analyse kitoko. Bonsoir la famille. Et là on a ngana loba Mama Congo. En tout cas communauté na biso o toza na hypocrisie moko de jamais vu. Comment se fait-il? Anna a comme une femme de chance. Oh boyo que les jalousies. A fille de chance. Hein? Karine allait sa makila zulango elo côté allait makila et fouté jeep. Bozo que les jalousies. Donc bino na kata communauté donc ma kambu oyo mwana moi soit sali. Ki bondo ki o ya sali donc pour garçon na zabande ande ko na mobilité. Hein? Azwili yango ndenge nini soki na ndenga kindokite. Hein? Aza ba fille ba sokola aza yoka Mama Congo te boye lokola ngai te boye lokola raisa lokola batumsu te ke ibaza ba jara ba fille Mama Congo ba pakola ba poudre magique ba poudre mabe baza ba fille ba sokola Mama Congo donc soka yé na réseaux sociaux ndenge yozomona o mete ke andia lobi amona kaya za kitoko moko comme pas possible. Loba pesa ki abi ezela ocheba métis o mundele o mwasa pembe donc amona ka leki kutuna mama mida na kitoko amona ke beauté moko de jamais vu abi kaka sikonde mutako mone normal akoma mone anetina te akoma mone odok fie ngone na ndo kwela nde yeyo siko afongoli misu hein mobo chika no kimotea mabeko po moni Mama Congo yambie ake kuna pa kanyoch e komi ke bose yango keto to yebe na kati ya communauté awa na kati awa makambu teza atango boyoka ke mndeko mwasa lese era makila bofinga ke ndokichi lelo koma makila ana e komi bien ya batu mususu boyoka kofinga muninga ndokichi lelo point bongo pourquoi comme ça makambo bepeza kitoko te en tout cas Mama Congo félicitations za mapambolo en tout cas koto Mama Congo bafinga ko mutia mabeka si Mama Congo au sala analyse aux aura parti prité s'il s'agit olo bande kwa Belgique ana raison azara na raison si ça net na minute ana ma be Mama Congo to kotele makasi ana za ma be bochiko no babiloko yo nyoso ka so moni to tukaka mutu moko ye ana ngaza nani ngo ye ana azana nyango ye ana azana nani azana nyango oba no bengo batu jalousie ni nyango o ba ko yokela e ana nini ye fi wana fi ba kisi mamu kololo ko mama 49 ans jalousie ba ko yokela e mbongo azana ngo eloko nyama longa azana ngo tonga ba château eloko nyama malonga azana ngo fi elongi mabelo kwa ana nini Tota la bino ka bofungola ba paneli o eza zuwa mutesa la garçon ana zuwa ana o sali bien Melissa makilo sali bien ana Melissa mo mibala poto ba poussa kasi ba encourager pe Karine botu ko finga Karine botu ko finga Karine ba bolole bata bandoki Ya yekutu era yeki loba awawa to lieki biso suna mesa. Ya yekutu to comprendre nango kaka azolinga sa neka era mutema pasi. Mais ya oyo penza mutu ye moko yeko témoigner ke ba panza makolo, ba kotise mutu na kati, ba kata ye awawa, ba kata awa. Mais ya era to comprendre ke za nango tactique yako finga po oswa muninga. Po era fanda kina ba garçon alataka robe rouge na Belgique. Bango nyos ba fanda mesa moko ba lieki
boye bato mo be bakoma so bosa analyse donc bocheno ki motema mabe liboso bokomi ana fi de chance ezaka jalousie ya bozokela ana biso to na ma vie normale toyebi kisi to de biso sokola te toyebe lokote ana nenga zawana afi ya bakisi aza fi moko be ava zwa fo asukola sokola sala ba cérémonie belebele fi moko be andoki ana misala mabe mama Kongo muto ana misala mabe ba ndo betele maboko ata yo mo ata bino mo mama Kongo en tout cas mama Kongo nzamba pambulo mama Kongo en tout cas ngai ezati ke pour les mabe ta famille wana contacter nga pourquoi na yambe bango te to tike bango ba kesa ba prière na bango to moneka eza problème ma famille mama Kongo aza mutema mabe Mama Kongo amutema mabe, fallait pas ayamba garçon ana. Amutema mabe. Mama Kongo amutema mabe par rapport à quoi? Amutema mabe par rapport à quoi? Mama Kongo ana droit ayamba mutu nyonso oya lingi. Mutema par rapport à quoi? Donc Mama Kongo ayoka ke garçon na zoela ana Mama Kongo boya. Tala ye moment faut arrêter. Bo keba na bino Mama Kongo bravo en tout cas continuer na motemo nzamba pesa yo. Ozara no na parti prité mais babe encore mutema mabe Mama Kongo en tout cas ba bizo belé ya na nzamba pambulo na. Merci beaucoup Tribichou. Merci le bandeko boana c'est j'ai pas le temps de faire monter tout le monde mais bandeko dans la vie faut être juste. Biso si to bima mitema mabe awa wana réseaux sociaux on accepte. Merci pour les cadeaux madame Pindi. Biso si to bima mitema mabe a na réseaux sociaux on accepte. Mais ne prenez pas les gens soi-disant des anges o bango batumbo la kabatute batu misusu baza makasa ko tumbo na CC ya ko futa batu ba page misusu lelo ba koma ba parti pris bon mona page openda baliaka moi 100 moi 200 ya mumi biso ba nga banalize misusu na yaka nango awawa ota la sujet mutapesio oko quand même pas ko senge mbongo to yaka nango fele andi na bino oh il a 1 an de moins que mon fils n'a eu 1 euro na été hier il m'a appelé en pleurant. Je lui ai laissé juste la parole. Je lui ai laissé la parole. Mais batu misusu ba bomba mama kambo kala. Nga soki banda kanebe ke abenga kanga akotatanga ke ba laisser makila. Nengana ko dénonçango. Tout tapoter live bande ko ba signaler ni nanga. J'allais venir dénoncer. Comment quelqu'un peut vous appeler pour vous dire bande konanga comme na sabino ke batusu baza bienté batusu oyo andia benga kapo alobake ba laisser makila ba bweki ko yana sijango na réseaux sociaux pour ba lia kambongo ya ana ezali kamute ko poto solo la kangata to solo la kana yo ki ko lesa ka mutu makila no yo dénoncer yo oui mana ela ki fani asola bien na Chantal babiso kuna ba Chantal peto swana pour vous dire que nous sommes vrais. Ce qui est comme Toyokani, Tosona na misu na bino. Tant Toyoka na rappel Toyokani na misu na bino. Oui. Mais il y en a des gens qui sont hypocrites. Et si comme ma beku ezali, bobomba, po bozala ki bien. Mais si quand ma bezala ki te, mais bo kaka ndeti ba mukusa moko ya kwa ko luka ko détruire baninga. Bozo ko attaquer Chantal boana mina popem na Chantal te mais bana bo fonda ki ba audio moko ezanga tina kaka audio o Chantal azoloba ke ma pesinga numéro na yo boena boy on le bo développer audio ngo bien bo kena ngo kana ndenge po bozana ba po bo mitema mabe donc bosala makampo na intérêt mbongo mais boletsa ngo baninga bolati sakabaninga bozoka kintoki na bino de toute façon un muto aza capable ko sundola et loko bimina être humain bimina na nzoto na ye il y a pas plus pire que ça. Un homme peut abandonner parce que l'homme il voit pas les 9 mois. L'homme n'est pas en contact avec l'embryon. L'homme n'est pas en contact. L'homme ne subit pas la transformation, l'évolution de cet être humain, cet être vivant dans nos corps. C'est pour ça l'homme a la facilité de dire mais quelqu'un qui a su au moins fandi boum koto ndeti muchopi moko ekyo na sima ndeti loko moko boye on te met après inge on te met ça ici, on te met cet être vivant ici. Donc sur toi tu sens la respiration, le battement de cœur de cet enfant. Tu as maintenant
Pauvreté ou pas pauvreté, tu dis je veux donner de l'amour à cet être vivant. Je veux l'aimer, je veux faire en sorte qu'il ne lui arrive rien. Dès lors, une personne est capable de rejeter ça. Vous êtes banni de la société. Mais Mamabe, là où il y a le mal, vous venez pas. Mais vous venez chercher seulement des petites bêtes, là où il n'y a pas de problème. Non, mais ça va pas la tête, hein. Et les gens trouvent toujours des moyens d'aller dans les panels des gens comme ça. Moi, je suis sûr que toutes les personnes qui se trouvent dans le panel de cet individu-là, vous avez eu à jeter des enfants dans la jeunesse nabino. Boboaka bana na ba kalamu, boboaka bana na ba likozo, boboaka bana na ba toilette ya ba chubu. Je suis sûr. Parce que quelqu'un de normal ne peut pas supporter cet individu-là. Mouta solo. Ne peut pas. Parce que comment quelqu'un peut avoir la facilité de venir traiter des dossiers des gens pendant que toi-même tu as un dossier sérieux là, sur le réseau. C'est trop facile de dire que oui, antichrist, je n'en veux pas. En plus, le pire, c'est que la personne compare l'avortement avec le rejet d'un enfant. Je préfère quelqu'un, parce que l'avortement, dans la loi, je préfère quelqu'un qui avorte sans que l'enfant se forme. Parce que nous tous dans nos vies, hein, on a eu à faire deux avortements ou avortement moko. Ça peut arriver. Mais quand boaka mwana, soto bito bandotanga awa banani ba boaka bana, to bazate. Mais soto bito tanga banani basalata avortement moko mibale. Soki to bito za sincère, to relaxa misapi biso nyonso to a. To relaxa misapi, dit amen la famille. Soto bito la to lukaka ata muto asbato basala ba avortement, ngamoko mutadi boso. Nombre wana te, na leka pe ba nombre belé te, mais ata moko mibale, na laksa musapi. Mais so ba luka muto ya boaka, et puis mutanga zo lela awa na réseaux sociaux. Ah non, ba femme kindo kezalit. Mais vous avez encore le courage de venir dire le nom de Chantal Bola quelque part. Vous avez encore, pourtant vous avez déjà eu connaissance qu'il y a un monsieur, un jeune homme à qui on a fait avaler du sang. Mais vu que vous-même vous faites partie aussi, bozape na ba catégorie ya bandoki, ya bato bo boaka ba être vivant. Et tout ça qui binote, c'est seulement aujourd'hui vous venez venir en parler. Parce que c'est venu sur le réseau, vous trouvez maintenant le courage. J'étais au courant moi aussi. Comme Bolinga Kotika Balé. La fière de vous, oui j'étais au courant, oui j'étais au courant, mais quand vous êtes au courant, comment vous avez continué à fréquenter quelqu'un qui fait de pratiques comme ça? Attends tobi que ba délire en auto ça n'en ambetu. Te ya olé sa makila, te ya kota cave oui. Ya aucune visite ya cave tant que to lukaku to sokolango. Ya makila te. Bobomba secret pour boza binonyo sondenge moko. Et vous venez mentir que oui, le monsieur Bandeko, je vous informe que Andy, avant de passer par moi, il n'a contacté personne. Il n'a eu à contacter personne pour Bayambaye. Il me l'a dit, il me l'a juré. Il n'a contacté personne. C'est hier soir seulement qu'il a craqué. Du fait de vouloir passer dans les réseaux sociaux, c'est lui est arrivé, c'est moi venu dans la tête que hier soir, quand il a pété un câble, quand il a vu sa vidéo, quand on lui a envoyé sa vidéo, il s'est vu comme ça, il a pété un câble, il m'a appelé, il a appelé sa soeur, il m'a appelé. Il n'a contacté personne pour dire que oui, je reçois-moi tout ça, et la personne, binomo boebi que mutuana lela matière, mutuana lela kozala nombre uno. Jamais moutako ya pas na alobake non ngate kende côté kuna archi faux et faux. Archi faux. Et dans les réseaux sociaux, la seule personne qui retient les choses pour elle-même, c'est cet individu-là. Andy est libre d'aller où il veut. Moutounyo soto zanaposa yamba Andy, ayoka Andy, contactez-le. Oui. Comprenez un peu son émotion. Il est un peu perdu. Oui. Andy Azubilokwa, pauvre père, pauvre mère. Andy Azan a 27 ans.
Il a sa famille ici. Attends ce qu'a cause c'est 1 à 2 ans. Ne lui mettez pas les 37 ans wana. A sala qui 37 ans à cause qui pose à qui na moi sa mukolo. Il a voulu apparaître vieux parce que il fréquentait une femme vieille. Il y a génération Nabiso. Alinga kami komi sa mukolo po azo fréquenté tout tapoter live batba signalenga. Mais je comprends pas pourquoi les gens ils veulent toujours hein. Vous comprenez? Comprenez-le. Biloko o andia lié. Ils ont réservé na ba adulte. Ils ont réservé na ba papa. Ba betie biloko ya ba samakolo. Ya ko kitise na kati. Ba betie biloko ya ba système. Ba betie. Yango mwana komi liboma. C'est pour ça sa famille parlait. C'est pour ça sa famille benga ki makambo na réseaux sociaux pour batuba loba et bimi sa fille trop zo sakananga makasi hein. Vous comprenez eh. Yango na bomoni bongo. Donc bon juger makasi te que bo benga kizengi. Ce qui bo benga kizengi c'est que mibale belé to benga bino ba kizengi. C'est trop facile. Tozo mona ba mibale belé. Wenge woman na komisa jibe kizengi. Jiba akoma ko sekana ba danini. Na ba caméra o ba yiba et moi si. Oui. Donc, ceux qui battent belé, bon, benga makizengi, c'est que battent belé. Mais lui, il est encore jeune. Un vrai mobile à koko benga moi nana kizengi te. Un vrai mobile. Pour boyebi ba technique à basité. Moi, ça koko lambelao, azui nyei na ye, a kawusi ango, a komisi ango kib magie, a telo na biloko, o komi fanatique na ye, o kimi moi sino nanda kuna bana, o kimi famille, o ngi koka sous famille te. Mobile à soya koko benga andi kizengi te. Pour Andia zape mobala liboso te oya ye na réseaux sociaux aye koloba ambala liboso te e makambu ko o Andia zoloba eza kutu buzoba te o ba mibali musuba aka kosa na réseaux sociaux aye koloba que j'étais envoûté, j'ai fait des dépenses, j'ai fait des trucs, ça ne venait pas de moi, mais tala batune bozo acclamer Anna bokomisi yango danger yaza na chance mutu oyo mwana mobala zwa kolela kene bakam nasali bokomisi ombonga mama Olive, on s'en fout de où il travaille. On s'en fout. Quel rapport? Mais comme ma bien. Comment yon de comme moi si oza pe na mwana moka mobali na ndako. Ozwa kokumisa ana na ba système ana zosal. Ana ozo narge batute. Omoni ba sorti no sosali lelo. Ba bizeti no sosali lelo eza soni. Pourtant ezaki fani oya kimbangu. Tant omoni ke koto oza na likambo lobate okomo tinda pa batu. Yo moko yete. Ya fani oya ki mobimbati. Sko fani kutu camarade. Alinga botolo mobali. Oye mobondo. Bongo mobali osiko bozaki nenes. Bozaki bosangisa nene njoto. Azwa ko sambiso. Ozo yatende ngeni. Il faut yat. Pokoto yebike okutana. Fani ozwa ki faible. Po mona ke fani azana biloko obetote. O mona ki ke pa fani. Pokoko leksango pe na kuzuti. Tant que ba ami. Que tosilani tosilani. Dans cette hypocrisie-là, vous êtes très dangereuse, Anna. Et puis, voyez, il y a Andy. Il y a 2 hommes déjà, oh, Anna Liabango, 2000 €. Ah, on a Paris, 5000 à Lyon. Donc, mi balo bokendara pas Anna, boye bake bozana ba vidéo, ya mutakala pas Anna. Rangoyo. Ce que vous vidéo moko boye boye, oui, boye baka. Si on moni vidéo moko o ba yibinga téléphone, c'est comme ça. Binotombo okumisaye aza mwasa mbongo bozo kele zuwa. Boye ba ke partir ba mbongo msusu azwaka, asala ka ba mibali na bino o ba bimarana ye ba chantage ya ba mitakala. Et vidéo o bo moni eza ye, botala ndaku na ye, botala commode na ye na mur na ye sika salaka. Eza ye. Même endroit wana, yango wana eza na papa wana Lyon. Même chambre, même nid, ba détail à chambre, et ça chambre na ye.
Alors ne venez pas de dire c'est pas elle. Oui, ça nango yete. Eh, ata boluka bo défendre Batu. Omende bo défendre Batu na lokuta boye. Kapo bo lingi Batu mususu te. Torozela bino mukoba sujet mususu ekoya. Ba même genre à sujet boye. Comment vous allez boko fan de sa sujet yango. Na barate ke Kindumba ezaka po ya bien ngo efutaka ya mabe nyo surtout kombo nango Kindumba na bien na ko futa te nyo ya Kindumba. Seule société on a mona ke ba valoriser Kindumba c'est chez les Congolais. Ota bufatu grande dame mais mutabima na Kindumba po ba mise ba yemba ye bokoma tabu fata koma exemple ya Batu. Mutu azola mukana tongo azoke eteka nzoto pendant que yozo ke nukonika donc musala o bino bofingaka bo umia na potoka kongunza mi Congo. Vous êtes malade hein. Bote la façon qu'on réfléchir mutake femme de chambre bo sekaye mais mutake ko teka niar bo commissaire grande dame muta femme de chambre bo seki même si c'est un choix nous nous nom tolobi c'est un choix. C'est un choix, on veut bien, oui. Mais le problème, c'est que quelqu'un qui fait un travail noble pour nourrir sa famille, qui va travailler, mais moutou a quelque chose là, écartement, du matin jusqu'au soir. Moi, na moi, lingate kaye, ba musala maman, ba la la kaye. Et ça, musala moko batumi, ba salango, ba na baye bakate. Yondengo zano zoba, c'est un choix. Bimana ndaku batu na mwana nao, c'est quoi le métier de ta mère? Ma mère, c'est une prostituée. Elle vend son corps dans la vitrine. Ton enfant il arrivera à dire ça. Vous assurez que moi, non, kolo bango. Et là, comme beaucoup, miseli ana lelo. Vous assurez si vous posez la question à vos enfants, si les amis de vos enfants posent la question à vos enfants, ils auront le courage de dire que oui, ma mère, elle gagne l'argent en vendant son cul. Mite mamabe. Deba tunakei. Mka muswahili bisou. Bolimbi sanga. En tout cas, courage Angie. Même si tout ce que tu dis, il y a une part aussi, il y a vérité na part pe le kuta mwanda mbupo bozana bakanda bolingo na bino. Mais je te dis quand même, nandengo lata bilamba mutakufa. Nandengo liabilo, ok ko liabiloko ya ba pauvre mère. Yaba sama kolomoko boesi et voyage à Kala. Courage à toi et à ta famille. Bonsoir. Bonsoir, mère boss. Bon, et sauf voyager. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Ndeko. Bon, désolé. J'ai déjà pressé à Kolongolo. Toi, t'as poté lèvres avant de... Allô, bonsoir, Ndeko Ida. Allô? Allô? Allô, bonsoir, Ndeko Ida. Bon, n'avez battu quand je fais monter les gens, n'avez battu sur les actes TikTok, sur les actes. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Madame Pindi, bonsoir. Bonsoir, Yaya Boni. Bien, Madame Pindi. Nalandi analyse, na live, kuna nde batu bayisinga babike wiyo, ozape na live, asije mususu bandaye kolobela, ponde na yo yoka, ndengo olobi, entoura mbote na ndengo soba na panel. Yana dia, na oki olobi par rapport ya makambu, ya audio, oyo ya Kofi, oyo na tiendambo, parce que ayom dotier. Ngam na tie parce que yemoko andi mutapesi nga na tiango. Maman. Apesi nga na tiango par rapport à quoi? Et daki prévu fallait nga tout ça la live ilelo na andi. Neto yokanaki mais azoki moi contre-temps. Apesi nga ba audio na tiango pourquoi? Parce que maman ya ba Ana akei azui ba audio oyo ya andi ba banda ko solane maman wana banda ko enregistrer ye.
anda enregistré ana apesi yango epa ndeko na biso mosusu oyo ya mobali asala pe bémission oyo pe ye pe baaudio na ye pe eza na kati nanu kutu na tia yango te ya mwa oyo azala nini oyo azala des fois ozo comprendre nde yango azwaki baaudio wana apesi nga baaudio wana kutu apesi nga mosusu kutu nao na tie na nga yango te ya bamakambo bakomba bamisise mosusu na kati na nga kutu mpo na sote kaka nini yango potanga na nde kotia baaudio nde audio wana ezalaki na kati parce que baaudio wana atindele yanga yango te ke nga deja na zana eboye na ndenga normal to solola ezalaki te ke wio na privé atindele nga audio en plein live kuta benga nga na tie téléphone mutu nyonso azoloba azoyoka ndenga azoloba ke wi mama nazotindela ba voice moko wana otia ba voice wana nyonso parce que famille mama ya Ana asakani na nga ake kosolola kozoba audio ndenga to solola kinaye enregistré nga asani azu atindi yango kuna nga pe na otindelo ba audio ne ya bakofi ne ya batu ne sosa nini otia nde nazu audio wana na tie kutu na sisi po audio yango te eza na ngone donc ça dit ozalaki en plein live mutu atindelo ba audio yo mona oyoki yango te oyoki yango bamona public ye moko alobi na nga bongo ke wi tia ba audio wana nga mais ya koko loba no madame Pindi ya koko loba no tia mais eza live na yo comment koko tie eloko oyo mona no yoki te bon eza pe problème te parce que eza audio eza mongongo ya kofi eza na kati mongongo bato ebele eza na kati wana nga na tie nango audio ya Nadia naza kuna alobi nini nango na kati alobi nini eza kaka makambo ya babolingo na bango te makambo ya babolingo na bango nde bande koloba makambo ya babolingo na bango na Ana apaye kokota na makambo ya bagaulois ke wi Ana soka komi gauloise eza kaka ke wi tika koma mais Ana zaka kofifili ozo comprendre eza pene eloko moko te ke wi oyo eloko moya mabe wana ke oyo ya koboma na yo ya kosala boye non pona sisi kutu audio yango te na tieki na lekisaki audio yango pona kota na nga na audio oyo ya sujet oyo ya makambo ya Ana ozomona ye moko mutu alobi na nga bon madame Pindi de toute façon oza maîtresse ya live na yo opi oza maîtresse ya makambo osala mais soki na oporte ka mwa nini mukie omoni mutu azosala likambo c'est vrai que audio eza nango yo te mais yo mutu oza na nini eloko oyo yo moko nano oyoki te okokozala no nanu presse te okoko sisa msusu live ou okati live ozwi temps koyoka audio wana po yeba eloko dino koko tia na public ou pas parce que pour aussi protéger Andy omoni muto azana ba problème lesika wuti il se contrôle pas non plus ozo comprendre ça veut dire que yazo mona ka ke guerre boy donc ba responsabilité mususu e koko zala omoni eloko mo kokoza na kati wane bimi boye mago yokaki yango eza yo tem to lobby bon wane eza ngam tu na lobby mais après je te dis pas que ozo bijo ça comme des tinga voilà mais sur moi conseil mukie la prochaine fois tu reçois des trucs comme ça eza nango audio ne sois pas pressé ou okangi na no micro ya live na yo oyoki mwandambu pour savoir comme qu'est-ce que tu dois mettre et ce que tu dois pas mettre attends tout tes eloka mabete eloka bolingo matière eza toujours bien mais on peut aussi protéger aussi l'artiste na biso de la biso ba audio ezala lokola so ba bokelo ba audio ebele sala lokola playlist ba audio ekiti soki moko elobi esili après mususu sala nini elobaka tango audio ya 32 minutes na banda ko tia oyo na banda tia kito yoka toyoki esili après audio wana nde yaki kokita na sima tango na yoki audio wana mwandambo na sali nini na kangi yango na tiki audio wana na continue na ba audio oyo mususu oyo apesenga ozo comprendre na kangi audio ma bête madame Pindi na lobika la prochaine fois aux en pleine émission on t'envoie un truc prends le temps d'abord toi-même d'examiner eloko wana avant ya koyok sango batu que yo moko zwana nous temps ya ko examiner voilà ezanango pe mort d'homme te puisque ezanango audio yoki ezanango eloko ezana réseaux sociaux ate bibi panote banonka pa mutu mais pour la prudence na yo la prochaine fois eza un problème tenabi mais pour la prudence na yo la prochaine fois ne sois pas pressé eloko yo kité au pibiango oyo kango de na miswa batu eza même pour na yo moko kaka eloko nanu o yo moko yo kité cause après ça ko kango même tana batute parce que yebe eloko moko na katité on sait jamais vous comprenez on sait jamais même pour la propre sécurité na yo soki batindelo eloko okangita micro na yo ozuna mitan ko yokango yo moko oye baba contenu ni neza na kati avant oyo kango po yo oza youtubers yo mtoza na matière comment koki ko découvrir matière en même temps bato ba olanda yo te yo fo yeba nanu eloko na oyo
oyo za censé au publier. Donc yo mona foza non au courant nango. Après o examiner wapi na otia te wapi na yo kisa wapi na zelisa. Yo passe na ndenga na ti audio wana. Pona o comprendre on peut bien tenir o lobela. Parce que ça OK na ba compréhension. Na lobi na yo kele ngo passe te pona ebeki même pas que ça yo. Ngana yo ke ngo pas NK. Na yo ki pas NK na YouTube. Je savais même pas que c'était toi. Na zo lobela indiqué na yo ki ba biloko ba mise bimi. Yo pas NK. Eza déjà ebimaki. Kasi on a Raissa yo mto Mathieu lobi ke ebimi pa na yo. Ngana ebe na ngate ke ebimi pa na yo Raissa. Tu na yo ke lango mutema pasi ndenge nini. Yo kanga tende na zo expliquer yo. Olobo yo kyongo pa NK. Ngana yo ebiso ke wingam na tiango. Ngana tiango parce que yemo kapese nga play live lobi ke wina tia. Ndenga na saleni na tia. Raissa, comme moto na du mal à se comprendre yo mema ba discussion musika. Soko kalisi ke na oki passe ndo changwe, dodo ko na oki passe te pona ebe na ngate ke yo mto tie. Ngana oki yango pa noter. Yo moko mto mati olobi ke yo mto tie. Ke après ça que en plein live. Na tia o pa. Ben voilà rai nzambe na ngai. Après na lobby na yo pour yo lobby ke après ça que en plein live. Na biso na peso conseil la prochaine façon en plein live batindelo eloko okangi micro na yo moko yoki d'abord eloko batindelo avant yo kana public na bite ke otiate. Je n'ai pas parlé de ça to yo kende live ya otengama. Je n'ai pas dit ça. Na lobi eloko simple na yebi kutu te ke yo mto chaki yo mto Mathieu lobi nanga yo ngana yo kango pa na yo te mais yo mto lobi nanga eza yo obi ke batindela ki yo oyoka kango plein live. Nabika kembasi mokangi micro yo moko yoki avant yoki sabatu tosuki wana s'il te plaît madame Pins. Okay, bye. OK pour la monnaie compréhension ingo bota isa na sensité. Allô bonsoir papa Blacos. Non nangana ebisa okaka bato bazomata soko lobi allo ba répondre te ce qui ça veut dire que basenga qui demande banda kala bazali susu na live te. Ah d'accord OK. Ah kiti. Mbali. Merci beaucoup. Pardon. Bonsoir Ndeko Likolo. Donc bonsoir Tina, Mama bonsoir. Congo. Bonsoir. Bonsoir Mama Congo. Mama Congo na lobby toyaka opeso pas raison na suka mais ozana bato tolandaka yo mot par mot et puis ngana kangara makambulu bara soki o lobby na ebika ta lelo se réaliser te lobby bien lobby kuna na live ya Fanny na Bandeko bo finga Raissa na ba commentaire na live nanga en tout cas arrêtez ça. Bon risquez bon blocage. Bon risquez penza s'il vous plaît eza propreté que mutaya wa asololi nanga bo bando finga na ba commentaire. Nandenga mabete faut arrêter ça. Tout à l'heure na lobai kaka muta mati bokomi o kita. Après mutaya lobi akei bokomi ko finga na ba commentaire. Pour ceux qui n'ont na ba commentaire te et comment ba finga nga na live à Mama Congo. Non, bo ça la bien te. Heureusement que tu n'attends mois 2 ou 3. Pour ya ceux qui na monnaie te na za concentré na maloba ndeko mwasi. Engo koma ke afinga mi awa. Et donc on finga mutu awa ezate. Merci beaucoup. Oui madame Mama Tina dit ça. Pas de problème. Nalandaka na live tangu makambu ya Fanny na Ana ebimaka. Olobaki eloko mo très important. Ngala olobaki ozomona on dirait c'est que Ana azwaka ba sperme ya bana mibali amemela kango kasi ba homme politique. Pour ceux qui a solo yo zakana ba homme politique olinga ke tika porte na yo ya ndakute. Mutu nyonso ya kokota mutu nyonso ya kolala ezalaki même avant ba histoire oyo ebima mais tangu ba histoire oyo ebimi lobi andi en tout cas bato ba condamné bato ba finga e komela bandeko na binote po mutu azana ndeko ne ya mobali oyebi bien comment est-ce que mona mobala koki kokoya na piège mona mobali kaka te soki ba kangio na kisi tu peux faire du n'importe quoi parce que oza sous l'emprise ya babilo comment we ba lesio bien ya babilo comment we ba sali katina yo pona nini na komi komuna ba komi kokumisa na allié na 24 heures soki ezalaki yenda bando kabela kuna tolinga kito finga tolinga kito loba boy mais lokola yenda bimisi mbongo soki komele bandeko na bino est-ce que bolinga boloba la même chose. En tout cas Mama Congo nazwi live wana ya Fanny na uto talango lelo na YouTube nazwi na live na sangisi na bien en tout cas Mama Congo nzamba batela yo abakisela o lisusu sagesse Mama Congo nié pour rien atika ki juste panel na ye pour Fanny andi à s'expliquer à s'exprimer abimisa po balobaka pe thérapie ezatango zo solo la likambuana ozo expliquer ndenge ezalaki lokute koti oui
po bolingo eza peut-être aomona biloko nyonso ba dépense nyonso na sali, mais la plupart ya makambo alobi eza esolo po ana yaki mobimba na makambo ya ye na fani ndenge nini na makambo oyo azokoka koya te po ayebi ke aza ya kokwea ba